un pasteur mais soit sali délivrance spirituelle c'est que mon il faut avoir le bico. OK. Pasteur va sembler la quête. Mais pourquoi à Koufi? Parce que la spiritualité est à l'étape. Il y a le l'église de Bélé dans la science qui des hommes comme on a Bélé na kati na ndenge spiritualité autres ali na. OK. Mutu soka Koufi avant Koufa na soka somela bakisi maka eloko maka kisi fa na nzoto na ote ezo travailler c'est que nzoto na déjà ezali déjà et pas via pas mal. Bazui nzoto na normal physique et mabo baké tiango na place moko ya mabe bakanyo banzete yo mona mutu te bakanga ki bakango na banzete banyoko liyo bakanyo ba biloko moko kitenda rouge donc na bakango kitenda rouge ndenge na mokati motema pour qui se fanda na motema so meni qui se fanda afwa pande na skona corps na travailler so qui se ndenge na spé na sorcellerie pour ne soit comme la sorcellerie pouvoir on est sorcellerie pour ceux au meni qui se fanda en sorcellerie et longo na so qui se moi zo mena qui se so fanda te au longo zo so fait guérison qui on ange de la mort avant longo esprit na faut pas faire pas nzambe nzambe le ça pas longo na et arrive à kabarolia yo pour spiritualité non les affaires et spiritualité monte les affaires ba rolia été manga ndenge na zabo ko mutali yanga c'est des fonds jamais à permettre yango L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, également Idor Média Télévision. Nous sommes aujourd'hui en direct de Kinshasa, la capitale, où nous sommes venus rendre visite et puis recevoir dans cette émission, ensemble avec mon confrère Idor, un maître spirituel, un Fumu. Je crois que nous allons découvrir tous ensemble ce qu'il a pour nous dire. Et avec toute évidence, un peu ensemble avec Aïdor Bokwala, ma question par rapport à l'actualité, par rapport à la fait sociétal, par rapport à Mambo Toromona sur la toile, nous vous signalons déjà que l'artiste Ferregola, qui a perdu son frère, Tomoni Lelo, frère Naï Orligola, Aïe, a tenu à Popomo, qui est vraiment direct na vie artiste, ou Tomoni qui est battu belé, parce que Pénangote, Tomekampe, Kotuna, moi ma question autour Yamakambouana, merci également, Nabato Toubarolanda Bisso, Nangonga Oyo, alors avant na Kotissa déjà invité Nabiso, je vais passer le micro à mon frère Aïdor qui va aussi dire un mot. Bonjour Bokwala. Bonjour Shadrach Kangai et bonjour na internaute nyosba otala biso surtout na Aïdor Média TV et puis na Africa Elengi Télévision que j'ai sali Mike Lokamba et je pense que Neto Barnabino vous informez à devoir Nabiso et puis votre droit. Et n'enge actuellement senga biso étant que na musala oyo autopona ya kopesa bino ba information to bagilo to yambela bino un fumu au boyi parce que biso ba des fois de la vie aussi de gens au ba croire na bokoko parce que bokoko za culture na biso to mona na ba Nigeria. Tu verras un artiste musicien Nigeria ou bien des films à Nigeria. Voilà, ça veut dire côté bengi culture ou bengi culture. Et quand on vient ici au Congo, ils ont un peu mal compris par rapport à la raison tout le monde. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un messier Ouazabongo
fumu avec lui troso la surtout mingi likambo ya actualité aux appels na base oyo ya ndeko na biso gigola ndeko ya feregola o ati kozongisa molimo ne pa nzambe totali ba sortie médiatique ba ndeko na ye yango tolobaki sur maladie na ye yango tolobaki par la curiosité to maladie spirituelle alors il y a des gens ba baza spirituel tu non pas na bango poto tambola par ye to gebe ba docteur to gebe ba pasteur to me rezo point de vue à chacun to me redécouvrir est-ce que la spiritualité existe. Est-ce que barobe beto masasine binana audio gigola o ba beti monini boy baté lo mo boy na mutema ma noir azomela kiss bazomela yango. Est-ce que toutes ces questions au biso to bagi to ba bande sango photo ngape to ya non pas batu wana po musana biso yango. To ba réellement est-ce que l'audio de gigola et ko définir pe sur la spiritualité na bien mo to bagi to ya bande ko na biso to me ko so ba détail be sérieux mais sinon ba question za ngambo na biso to ya za pour répondre biso. Très bien. Merci beaucoup. Donc Richard Tessa, Fungo Labiso Toyamba, déjà Fumu Nabiso Oyo Aza na gauche Nangai. Bonjour Fumu. Oui, bonjour papa journaliste. Voilà, ah, déjà ils ont mon message. Je crois que c'est la première fois à Aïdor Média Télévision, mais en Afrique elle est en déjà, abonné na biso musuba ebio et puis ba oba ebioté, ba découvrir sous les lots, koloba na bango ni présentation directe et ça va bien. Oui, tout dit va grand maître Fumu Kabula Kasei di Kubila. Donc comme on a réalisé Fumu Kabula Kasei di Kubila, na suis pouvoir na suite chef coutumier dans village Otoyoka Kinzamvoete. Très bien. Alors Fumu Kabula nani? Fumu Kabula Kasei, Fumu Kabula Kasei. Fumu Kabula Kasei. Voilà. Alors Fumu Kabula Kasei, bonne santé, makambo ezotambula comment? Oui, santé qui mène en Angola Nzambe oya keli biso oya zopesa biso souffle de vie qui mène zali na Angola na ye à part ye qui mène pe zali na Angola ba koko te pe esprit auto benga rabilima qui mène vraiment zali. Très bien. Avant to kota na ba question sous totuna est-ce que spiritualité obino bosalaka c'est vrai que to lobelango na ba angle to pe na ba manière rebelle spiritualité obino bosalaka nde bato musu ba lobaka nde aido auto loba ba maladi ya molili ba kisi koboma batu toutes ces histoires là qui part avec bino bozali que vous allez voir coutume nde alido appeler exemple na ba Nigeria na ba moko mususu coutume na bango za le rôle et le monde normal pour nous nde komaka kindo qui est comme mabe parce que spiritualité obino bosalaka et ça spiritualité moko positif to négatif. Oui, la spiritualité n'y surtout dans la positif to peut dans la négatif pourquoi parce que esprit n'y sorti à sala rabola mais ça l'esprit mususu ba sala mabe exemple l'esprit mususu ba sala rabola par rapport à coutume na biso ya coutume la coutume mais pour esprit auto bien azalaki mutu pour balobi les morts ne sont pas morts nous to sala ma ba pouvoir à chamanisme pouvoir pour to bien bato ko kufa bankulu bango ndi ba yaka ba sala misala par rapport ya bato oyo ba yako luka pa ina biso donc na ndenge spiritualité pour mutu na mokili soko bukomi déjà ozala so parfait de spiritualité to sala raison na ndenge ya malamu na ndenge mabe to sangisa rango na selon capacité ya musala o mutu azali ko luka. Très bien. Voilà. Moi j'avais juste une question avant toi Tamé. Je pense que Fumu Kabula Kasei. Kabula, vous comprenez hein? Comment ya makasi Kabula Kasei. En quand est-ce que mutu ba commissariat Fumu? Parce que vu votre âge aussi, au monde en aux jeunes. OK, nga biso to ebita tout le monde ba Fumu, tout le monde ba film ta Nigeria. Mon papa mon kolo mande fo ebele basuki bazwa bwanya pa na ye papa mo batambola koko parce qu'il a de l'expérience de la vie bazwa ko ya pa na ye koyoka batoli kolakisa bango ozoleka alors yo lobi ki ozali Fumu at quand est-ce que ba komisaka yo Fumu nina ba question nga bisuzana avant que na ba détail vraiment. Oui, avant de Fumu, nazalaki na science occulte na monde d'invisibilité, nazalaki na esprit oyo na mandai robenga na kombo ya Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé azali sirène oyo Marie-Jeanne Bololé azali sirène oyo na balaki na ye papa na ye na fer babengaki courroux d'un chien azali ministre na fer Marie-Jeanne yende akolisaki nga mpona zala muntu mpona yeba na ba sirène oyo boyokaka ba Maria Valence nazali na problème moko bakangaka na leta na bengaka Marie-Jeanne Bololé bi niveau ya makamno oyo komi foto bengela o mama na biso ba bengela nga Maria Valence oyo babengaka na kombo ya Lilith Maria Valence ande yende asalaki nga ne pona yeba na mokili ye pe asalaki nga na yeba connaissance ebele. Pourquoi est-ce qu'on a kimaki na monde wana na monde ya Maria Valence ezali monde oyo babengi homosexuel
homosexuel comment pour ceux qui ont balé sirène est au balé aux ana ba limite au linga subas au bazana mokilité na Maria Valence na zalaki ko régler les 15 na les 30 yo mona mobali non régler les 15 na les 30 pourquoi parce que zalaki na monde wana soko ciné pacte na Lucifer faut ko respecter parce que na niveau ya côté le reste là ni pona na côté par rapport à Maria Valence ayaki ndeko senga nga muntu o na liana na meki ba sali ba formule pona monde la peto to teka ki ba to ba kufa ki ba ka wana uzakana wana avant l'âge wana âge moké en fait siko nga zui initiation na âge ya 10 ans 10 ans na bandi siko cérémonie ya science auto kota ki na âge ya 12 ans place ni na zo ki permis c'est pas spiritualité ogoza na pouvoir mais faut pas pesa au scope pendant que tu étais encore avec tes parents bazali parents bazali au courant pété ba ebi le côté ba ebi le côté wana tara bozo sala makambo o za en caché OK ali na bandi ko sala makambo na 12 ans ndenge za la raba para bazo télémétre na semence wana mabe soko koti déjà pour le monde invisibilité za raso meli déjà makila eza déjà meli sokal donc banda ko continuer par rapport aux autres ba relation d'esprit oyo yeba kité mais eloko sala gina kima na kuti mezani par rapport na Maria à Valence ande a sala kinga na zala muntu pe aluka kina lia bato na lia bato comme pe na niveau ba yosenga nga muntu onga na kokagite na yaki ko zwa révélation na yako na yako lota koko na biso ya kala abe ba problème oyo za na fo luka ba chef coutume pe ba kata au cérémonie wana balongolo lien entre ba wana oyo ya monde invisibilité pour coutume na esprit ba monde invisibilité za li des mondes différents pour le monde d'invisibilité au le rappelle c'est Satan dans l'enfer na yango ko mona pour coutume to so le bébé esprit au bazali na kata terrestre en fait l'esprit au bazali terrestre na mabeli na biso yango ba bengi pouvoir ancestral mais dans le monde d'invisibilité ce que tu manda benga ba esprit mususu bazokuta na mai ba mupepe mabele bazokuta pe na monde enfer pour na kati enfer Satan ba benga ka représenter ba benga ka seigneur pour Satan za seigneur so to su Belzébuth na monde to utaki Belzébuth ba benga ka prince ya ba démon. Après tu as Astaroth azali démon au bachara na France au mona koki wana au bachara wana yango ndeza ka symbole Astaroth za troisième personnalité en fait koki au bachara boye koki au bachara na France yango nde abenga ka Astaroth monument bachara yango nde azara grandique aza troisième personnalité en fer Astaroth sur le monde on a to koma ki pe to sala ki makambe belete to zoki connaissance mais le monde de Lucifer babi y a pas de bénéfice sans sacrifice kuna to zaka na côté négatif na côté positif mais na kati soko côté faut bato bakufa pour Lucifer pour okomana en collaboration faut makila bato Lucifer za na posa makila ntabata za na posa makila nyamate ye po signer pacte na faut oteka nde muntu pour akolisa ote pe okoma mais tu as côté à la seconde par rapport à ma campo to umela kimi to sala ki pe makambo tu pe basoki ba pouvoir pe par rapport ba ndeki ba lukaki ba sineki pe ba pacte mais ce que tu as côté la par rapport à délivrance on na comment est-ce ko luka et comment il y a un problème pour okobala esprit normal le esprit okobala mobile mais okobala esprit ya moi cité esprit moi c'est soko bali akendaka na passe na umela ki pe na bela ki ba maladi mususu pe ba na ko mona na sute esprit comme ko bimilanga chaque fois par rapport à délivrance na comme ko luka pas le blanc to tambola ki na église ebele na yaki na niveau de chasse na tambola ki na église pourquoi ba catholique wana entre na kati ya catholique kuna nde Belzébuth afandi pour église o ba pelisi bougie ba tia sang ils ont bien déjà présence des esprits et l'église est belle ça ya ko beba pourquoi pour bazo sala makambo pour science okis pour ce total Maria Valence na zone Maria Valence azala ki première femme ya Adam est okela ki mokili auto sala ki Adam era yenzamba ki li ba sala ki na everything place sugo Lilith azala ki déjà yaki ko représenter ba yako sala lien to ba yako bala na Adam na biso Adam eye azoko kate koma azoko kate présence ya esprit on ata ayaka na nzoto na biso bato na se na mokila tam soko ya na nzoto na biso bana se na ya zalaka na ba kole ya nyama yango ada senga ki nzambe a créer les créatures o ndenge ye pe azali na forme wana allez séparation e ba ko sala Eve Lilith akimi Lilith akimi ki place ne ayi ko kota na Lucifer c'est total déjà na créature ya monde. Pourquoi bachaka Belzébuth deuxième personnalité en fait par rapport à gouvernement au bango bazali non pour ce total Lucifer na yemoko Maria Valence bazala la puissance presque ezala à peu près pourquoi Lucifer ndi ba pesa ki ndi mokili o akonza Lucifer aza ange de la lumière pour Lucifer a salami na moto te ba esprit nde ba jini ba salami na moto biso to salami na mabele Lucifer a salamaki na lumière na gouvernement na ende nyonso o ya zala ne bango nde ba salami na moto yango mona ka muntu e ba sala ka délivrance spirituelle ba passer ba ba moto ezigi ça pour esprit ba salaki na moto ata ba ndiko sala invocation bo benga na Satan bo benga na église te na église ba benga na kaka ba démon bango ni bazana permission ko kine pour Satan mokileze aye obenga na église Satan tozana place moko te okobenga na to senga ka ne protection de contre
po mokili oyo eza ya ata tokufi tokotikela yango nzambe alobelaki Lucifer simba ba oyo baza ya kondima te mais ba oyo ngai mo simba bango ezali te so total les 10 commandements au ba chrétien ba respectera yango te so total les 10 commandements on nzambe alobi yango moni ki ba vie ebele ba chrétien zo marché te pourquoi parce que les 10 commandements ba respectera yango te yango mona ka mwana moke soko abotami ona na sali a passer rapport te ona na ndenga spiritualité so bokoti akozala différent na bino bozana connaissance ya koleka ye po ya komona makambo oyo ke na communication ya makasi po biso ti to pengwa ke déjà avant to zo ba pouvoir otozali na yango alors tango komi siko fumu parlant de ba décider ba tango okimi pa fumu nde ba on a église et simbiti après. Oui, pour voir, c'est ça, on a 7 chefs coutumiers dans le village qui nous envoient. On a 23h juste, on a continué à Nzungu, on a Tchema, Nzungu. On a continué à place de l'esprit. Mais dans le monde, on a ceux qui ont bimi, des fois, tout reste membre. Dans le monde, on a ceux qui ont déjà bakati lien o bien sur l'esprit wana te pour so bien l'esprit nous raison sa communication wana parce que comme na yo to pe ba parts auto sinali na monde wana ils a déjà enregistré. OK. Ya monde to na benga sur l'esprit ya monde wana te. L'esprit on na benga ya monde o biso nde to zali to pe bankulu o na salelaka. Ya monde na salelaka. Bon, si je comprends bien, nous sommes en face d'un chef coutumier au Alongwa Marambo ya nini ya monde wana ça mon visé vraiment sur le monde ancestral ya monde ancestral. Par curiosité avant je n'appelle Shadrach na moi na kingo na yo olati papa Simo Kimbango. Il représente quoi et pas na yo? Ancestral biso to benga bankulu ba papa to benga Kimbango ba mama ki pavita ba netu ya tia ba lembaka na nzongi ba kwanzinga nkufu to benga bakuti bankulu batata wona to benga ba oyo bazalaki na pouvoir ancestral bankulu po ba isala to zala na communication. Pourquoi to benga bango pona kutimi elukaka fo ba présence na bango. Présence na bango po oyo ezali mabele na bango. Po bango pe bana ko benga bankulu. Na kinkulu oyo siko foko zalaka ne mona na monde invisible foko zalaka na ba représentant. Ya mona biso beto zalaka na bankulu oto benga basala misala par rapport ya makambo o biso beto zali na yango. Pour na monde invisibilité te pe monde de ténèbres pour na Lucifer alobaki avant o sala ba makambo o ezali na ndenge ya spiritualité. Il faut o le kana na nzela o ba bengi kutimi. Kutimi koma po kutimi ezali pouvoir eza na Bible balobi pouvoir faut bala mwasi na kutimi bon parce que pouvoir kutimi ezali tina Bible nzambe ayebi yango yango mona na monde Lucifer tozalaki na avant po kota faut senga na bankulu basenga yango mona pesa kombo na identité na pona ni bazo senga na permission na bankulu na ezala makambo moko te wasala na spiritualité po basenga lo permission tina monde o mutu aluka ba succès musique bo iluka permission sauf nde mutu oyo akeluka nde nzambe mutu azala communication na nzambe osenga permission te po permission na nzambe fo ozala pe na purification ozala pe na kondima po nzambe yamba prière na yo so tali souvent ba pasteur ebele basala ka délivrance batanga komba Jésus Christ ya pamba balobaka komba Jésus Christ Nazareth te na monde de visibilité to wutaki so to komba Jésus tozala ba set face à Jésus tozala ba Jésus ba sorte ebele ya mona ba tebele bazo sala pouvoir au nom de Jésus ya pamba moni Jésus akokende mais Jésus apparaîtra auto wuta na monde invisible bazana set mitu ba bien rester dignos ya on voit pasteur face à la délivrance na komba au nom de Jésus Christ Nazareth balobaka parler en langue et mon pasteur a rôle baboete habal bashika on est comme une invocation parler en langue ya gani ezara inspiration ekota ka muntu to pe kokota ezara mimi presque ce total on a kati ya coutume na bangunza et au moins beaucoup banda invocation bandi ko komoni bumu tazwi mpevi yango babenga kane parler en langue muntu ko banda ko lobaka bashika on ezali invocation au basala ka ozo adorer ba esprit pour tozana ba langue ebele o ko adorer l'esprit eza ba langue mosusu ko banda ko bimisa na église batu bana connaissance na yote au monde peke bazotanga ka te bazolobela makambo ezaka parler en langue ndoka te na monde invisibilité pe ezala ba langue oyo ezala déjà reconnu soko lobi yango ezala pe na ba puissance oyo ezosala mo pe ba guérison pour Lucifer asala ka nyonso sauf nde na monde invisibilité Lucifer eloko oyo banisaka ye so mutu akufi pasa kenda randa yebite mais Lucifer asala permission te pasa na possibilité ya kosala nyonso oyo ezali na mokili oyo asala ka yango. OK, merci. Très bien. Merci beaucoup. Il y a mbala moko côté il y a terrain européen to lobaki na bandeli lelo tomoni ndo lobiawa Satan ndi bapesi mokili na nzambe donc c'est à dire que il voit
et il coordonne mitema ya bato mususu kocha bango ba moto pona koluka kosala bato mabe. Est-ce que possibilité ezalaka ndeko na yo ata sali eloko te ata boswani ka moke ozwa ye oke osakrifie moto wana mpo aleka mbeka moto wana ifo azala ndeni eske yana bato mosusu basimbaka bango te yana bato mosusu basimbaka bango etosala mekana opesa biso explication par rapport ya connaissance spirituelle oza nango. Oui, la question est ici. Nzambe nde aza le protecteur divin. Pourquoi dans le bien Nzambe pour mutu ake direct na Nzambe mo batutu ya mokili baza na permission te ko simba ya. So moni bato mokili bazo simba o que spiritualité na eza faible. Na monde invisibilité ndenge penga na zalibo. Jamais na ko pesa confiance na l'esprit o na zo benga ba protéger ngate. Na senga kane na Nzambe o asali mokili na mabele. Ina puissance na yende to pe na force na yende asala kabiso ndeto za labo. Ba esprit to benga baza ba esprit o ba ko protéger biso te pour protection divine ou ta pa Nzambe. Oko sala na confiance te pe na esprit moko azama kasi na protection te protection divine yara et pas Nzambe pour muso ba protéger o maka esprit ba protéger mais esprit so tali na classe na spiritualité na koza la na deuxième mais okuta na esprit o wanga liao azana troisième azana facilité ya ko liao mais esprit o azana inférieur na azana facilité ya ko liao te ya mo na protection divine et ça na mariuta ka pas Nzambe pour mutu avant kufa eba ange de la mort ba yaka pour mutu akomi na epene ya kokufa okomona ke basengela ke permission na Nzambe mo na Nzambe apesa ka facilité ça va kufa pour ni mutu ngo abanaye ko reconnaître Nzambe te so ye mutu azana azwa bela to pe azana mbeto hôpital so azo reconnaître Nzambe okomona ke abawumela ka na hôpital pe ba akosala ina ne pe des ans azo kufa te omoni ke aya ko zwa pe lobiko po azana la foi kondima mais mutu o azali na kondima ba esprit to bazone kondima na ba démon akowumela te monika te quelques minutes abu akufa po na kata spiritualité faut reconnaître Nzambe o asali biso so reconnaître et c'est que aux nulle part okay. Maître spirituel nyonso o a reconnaître Nzambe te c'est que azali limité pour spiritualité biso na biso peut okolia muninga na donc par rapport à grandeur musala oyo zali na yango mais o azo reconnaître maître boy kolia pe muninga no mususu o azo reconnaître Nzambe te okolia facile mais o azo reconnaître Nzambe okolia te pourquoi pour miséricorde divine surtout ezala répand et moko Nzambe ezala rende on ndenga spiritualité so moni mutu balié c'est que étoile nende za faible na spiritualité ne mona raki ndenge to mona bu ozana téléphone ikoza na pourcentage ya likolo ikoza pe na pourcentage inférieur ya on peut mona na ndenga spiritualité to tambola so zo tambola malamu zo kende malamu mona Nzambe ko malisa spiritualité na yo so zo tambola ke mona Nzambe pa ko kitisa spiritualité na Nzambe alobi azo pesa nyonso na o mutu azolinga po soko ke luke panza eloke panza Nzambe ko pesa yango akopesa yango ko mona ndenge fo tambola pe na banondre so zo tambola banondre Nzambe ko pesa nyonso oyo zo luka na ndenge moko pe ya malamu po Nzambe pesa mutu na eloko te na ndenge ya mabe ezala rande wana. Est-ce que ça la pe ba consultation ba fo e koma na mokili ke moni réalité mo komi songolo pakala musicien mo akufi boy pasteur mo akufi boy situation mo salemi bo ça la pe consultation to observation monique kotoyo et salemi boy pona boy par rapport à miso yo zanango. Oui, la spiritualité consultation ezalaka to sala. Te yo moko ka ki moni fait moko boy neti pont o nde route mata de bukanaki par rapport na au taliban. O ebukani pona un mutu sacrifice boy. Oui, so moni ba biloko eso bukana maka na niveau coutume so moni nzele koyi to nzele bukani seke ba ancêtre na bazaya osilika par rapport mabele na bango nde bazolesa bango te ba chef coutume o bazoko bango. Ezalaka ndenge wana na ndenge ya spiritualité. Muntu oya kufi e moni muntu akufi na muntu akufa bato muso bakokufa na ndenge moko normal muntu muso pa kokufa na ndenge moko mabe po muntu akufi na ndenge normal akendaka na lien de repos muntu akufi na ndenge mabe ndi akendaka na lien de tourment pourquoi parce que mukolo o Nzambe atiaki na mokili nani kokite akende na place o bato babenga lien de repos yango na so akena lien de tourment da salela mutu ko makotambola ko salela mutu pe so esprit eza faible so esprit eza fort o salela mutu te o mona mutu akufa ko bimila bato ko so esprit sans repos sans lien nous avons facilité au kinde bozo bimna bandeko nozo bimna batu na yo pourquoi ça n'exprime ko za na ndako te ya kofanda na mutu oyo ke akufi na pona ko sayela mutu akozonga suna makilite ono soko comme esclave ya mutu wana jusqu'à temps on Nzambe lobaki tano ko kufa soko kufa na âge moko ya mukie Nzambe lobaki na mokili ko sala 60 ko kepe so kufi na 20 ok ça il a 40 kuna kufa na 40 Nzambe chako te na 60 ok ça il a 20 kuna donc mokili tambola randeng wana. Très bien. Alors lelo Tomoni frère Nabiso congolais, un artiste et musicien congolais, Guigo Laouebaki. Mon internet. Ok. Lelo Akoufi,
atiki biso otomonaki juste avant sa mort otomonaki akendaki koluka ba délivrance et pas pasteur Mukuna, mais avant que toi bela à sa émission mon kala je crois en 2017 avec un confrère Mig à salaka ba émission aloba keyaza bouddhiste ya sambela la Bouddha, mais avant tout comme on a dit wana mais quand on pesa biso religion na Bouddha wana ezarandeni et Dieu Bouddha azali Dieu soleil les deux azali Dieu azala limité Dieu Bouddha azana temps pour protéger mon tout et on azali une protection divine ezala ka papa nzambe Bouddha wana religion ezarandeni na kati ya bouddhisme bouddhisme basala baswala te basala baswala comment ndé mona la concentration chaque étape ezali na ba principe au balandaka ce qu'on a kati bouddhisme ezali maka école faut autant ndé mona obandi na première primaire ozobanda ko mataka ezape na ba chambre au peu kokota na kati ya Bouddha soko koti ya sika pouvoir ya bouddhisme ezala soko koti ya sika ozana kati ya salon bato musu bazana bakati ya ba chambre iyo zo soka na salon se mutu azana kati ya chambre pas na facilité pour ya goliao pourquoi na mutu azala na facilité ya goliao on sait expliquer bien la spiritualité na spiritualité vraie protection divine ezala ka pa papa nzambe pour mutu azana science okit ya za supérieur na yo soko za inférieur a goliao pour besoin science moko mais soko bazana ba science différent ate yo za supérieur za inférieur et bo bana ko bonisa sko be esprit be esprit oyo ayebi yo déjà na ezama mutu obo yebani na ye oyebi déjà comportement na ye ce qui bo mesana na ye déjà so lobele le kamba ça na facilité ya osala na mutu oyo yebi ete pour on négocier une affaire moko bo o mona ki ko banga na ko lobele maka mususu o mona pe affaire on pe ko simba to pe ko simba pe ya ngo mona na spiritualité balobi eza par rapport ya étape mutu oyo akufi na ndenge foko fana ndenge ya normal soko kufuna na ndenge normal nzamba ko bigisa yo pe okokenye na yo pe na ndenge moko ya kimia mais soko kufuna liwa oyo eza ya brusque obaliwa ya brusque ezali oyo kana gite okufi soko kufi soki esprit na yo wana bakie kotinda ngo na monde invisible o monde okoma esclave po so mutu akufi bakangage bakraka koma na place lia moko bo po mutu so akufi bakangage na se ya nzete bakangage na se ya nzete pour azala place moko azambeka bakangi babombi yo ndoki aliaka nini esprit asisa kama makila oyo eza na nzota mo po mutu so makila esili seko osala lesute so asili so kama makila yango nde mona mutu akufi mais na kati ame kindaka pa tata nzambe esprit nde koma kotambola so babomi déjà nzoto na osko ame na o eke pa tata nzambe esprit so koma kotambola ya moni soki mutu nde tozala mokili boye ame na biso ezala itambola na biso esprit ka nde kinda et mutu akufi a loti ndoto kei ina kendaki place moko boye na loti ndoto na zongo kangi ndoto wana pourquoi okakanga ndoto wana po ami na yo etikalaka po soki ame kei esprit azalaka mayele te ame yende akanga ba ndoto makamne soki oto salaka yango na ndenga spiritualité soki mutu déjà odaye esprit na yo komotambola ame nde kendaka pa tata nzambe esprit nde bajijaka ame te très bien bajijaka nde esprit nzoto pe nzambe ajijaka yango te très bien ya kojije nde esprit na yo na misala oyo osalaki très bien voilà alors pour na cas ya ndeko na biso Gigola oyo juste après sa mort tomoni ba version et comme bima ebele autour de sa mort jusque ya koyoka audio moko boye azoloba sur sa vie na belaki nde bandeko na ye bakoma ko senga ye batu donc tout ça là je crois que audio ngwa ayoki nga ndambo ngo bana ko expliquer ndambo na opesa ba réponse na yango très bien voilà observation na ezani ni tant muto akufi mais juste avant sa mort asolagina bato ba enregistrer qui comme quoi que azoloba nde balingi ba sacrifier ne balingi ba bomaye amelaka kisi ezokota te na nzoto vina ezobeba tekanyo surtout tout ça là azo accuser o ezali bongo ndeko na place azalaki ko est vrai alors lelo tango tali mambo na koloba ni nyanga le bino ba pasteur pourquoi un pasteur ouais banga kanzambe soit sali délivrance spirituelle c'est que mutu wana il faut azwa lobiko pasteur basambela kieti mais pourquoi akufi parce que la spiritualité ezali étape ya on a le bel espoir église de belé pesa na ba science qui des makambo na belé na kati na ndenge ya spiritualité otozali na yango mutu soka akufi avant kufa na soko somela bakisi maka eloko maka kisi efa na nzoto na ote ezo travailler te c'est que nzoto na o déjà ezali déjà épreuve ya pamba
bazwi nzoto na normal physique et mabo baké tiango na place moko lien ya mabe bakanyo banzete yo mona muntu ete bakangaki bakango na banzete banyokolio bakangi ba biloko moko kitenda rouge donc bakokango kitenda rouge ndenge na mokati ya motema po ki se fandaka na motema so meni ki se fandi afwa panda na sona corps na ko travailler so ki ce ndenge na sorcellerie pour ne soit comme la sorcellerie pouvoir on est sorcellerie pour ce que au meli qui se fandi a sorcellerie et longo la na so ki se mon zo mena ki se zo fandate au longo zo so pe guérison on a bien vrai guérison spirituelle mutazora on a kombo ya obasambele nzambe wa kelima bele na mokili oyo nzambe soko kena direct soko za défense spirituelle ba tu peux azana connaissance pe yebi pasteur au pasala makasi o ke pe ko samela na église pasteur mais ce pasteur wana azana bosolo kana ya mabe c'est que guérison ne ozana penza limité ya on biso to ba mfumu to biso ne to za ba nkulu bo ce que muta ye pa na fona guider na ancêtre o ya zali na ngo poso bazio na ancêtre na yo o ye pa na biso ete ozo luka protection fona bibina expliquer nzambe ninga za ko samela bo fostenga ba nkulu ba ancêtre o ya famille na bango ni bazana facilité pour protéger yo. Na sorcellerie peut-être aux la communication dans le monde autoroute qui n'a point sorcier c'est pour ça les communication sorcier pour communiquer dans l'inga bout à monter la position des années to écoute na barene à position des aboisa bosse que yo kotaye pas na yo livre na lia ya on ba sorcellerie za la communication spiritualité peut za la communication ya be esprit na be esprit bozo sala ni bozo se communiquer boye ba pied et le koni ni bozo sala ya monde kana makam o ne se tu sala na mokili on nzamba préparer on peut Lucifer ayeba on peut déjà. Voilà, merci. Je pense que Batbouz a éclaircissement rapide avec un FOMO par rapport à dossier Oyo. Pour te bagi toro yamba, oui, boza, osam, maître spirituel, osam ba détail belé, o lelo, mingi bazoloba, kendeko. Est-ce que arrive à rappeler que neto bara, muto balié était. Ah, les voisins n'ont qu'à nzambe, la mort est certaine, nzamba permettra. Est-ce arrive à rappeler que muto baki ba sacrifier, pe balié. Et comment rappeler? Il y a le bien liwa nzambe na permettra pourquoi pour nzambe na pesa ka permission longola esprit na kati nzoto ya muntu ba ange de la mort avant longola esprit na foma ke senga pa nzambe nzambe le bisa fa bo longola yango et arrive ka ba kolia yo pour spiritualité non eza faible spiritualité muntu o eza fort ba kolia yete manga ndenge na zabo po muntu alianga sege fo nzambe a permettre yango mais ko épargner muntu ba nga balia pe balia yete to sala ka yango ko déjà biso to yambe ba te belé to ba me konze belé ba bayaka tolongola pe na ba poison ki ndoki ba sida ki ndoki pe longaka. OK. Pourquoi? Parce que muntu o azali na faible na spiritualité tenga na za fort fongani na comme ça est fort. Muntu akoya o guider o mona ba cérémonie muso fona ko tso carême. So ba lingi ba lia yo na ko samelela yo na muntu fona okota na no carême. Tozana yo na to koti carême pour na nini okoma na pour muntu o akangi carême azana communication et spiritualité rapide ko kuta na nzambe. Pour na ko kuta na nzambe pourquoi pour foza la purification. Muntu o tato bani ko senga ba puya bani ko senga na nzambe nzambe ba puya muso yo ka ngote sura ga likolo pourquoi pour oko sambela eteke oza na bosolo ka ya salité banzoto na yo mabe makamni soto to sala kezala ka mabeti bosolo ka salité omoni puya no ekosuka likolo ekete na papa nzambe mutu ok bakendaka na nzambe foza na purification po oza na purification oza na rapidité ya kokende na nzambe ndenge spiritualité obiso to sala na ndenge otozali na yango donc po okufa c'est que esprit no ezalaki faible po ce que esprit no eza faible te bakobata bakisi bakoteka ote yango nzambe alobi bakosanga na bango nyonso bato akisi ba oya ngai ke mo ba lia bango exact za la ndenge na ndenge spiritualité. Wow, ce que le mot lobi un capital doit être la biso parce que ba retenir quelque chose au lobby au kogipe ko bikisa pour épargner makambe yo ko sala pe yango za capacité au sala yango to épargner ka muntu na capacité ce qui mutu na maladie biso to ba docteur ba yelo maladie wana o sala ni faut sala prière pour maladie wana esala ni eke pour maladie na nzota muntu ezali déjà mauvais esprit nzambe jamais akopesa au souffre nzambe akopesa au souffrance to vivant au monde ko fanda bo poza na mbongo te ozo souffrir mais ozo bela te on a bonne santé ozo na bonne santé na muntu abeli et comme déjà mauvais esprit comme sorcellerie et comme déjà sema c'est ba esprit ba koti na nzoto ne ba comme ko nyokola ezala rande wana. Wow, c'est très capital. Alors yo, qu'est-ce que tu as la capacité de faire en fait tant que FOMO na part na yo moko pour les loming no to sincère na taliming ce que c'est aussi mi bazande qu'on a biso gi akufi parce que odo na ezana ba témoignage belé na tamo lobi wana obi na souffrir na tambuli bisike belé na ina posa ya guérison mais na zwi angote batindela kinga biloko mona nzoto na ngai kati ngai makati pour moi motema que tout ça. Il y a des gens qui sont souki. Alors, bino, na part na bino.
vous avez rappelé moi solution au look la bango pour peut-être guider pas na yo quoi couper ces solutions muntu oyo akufi esprit na ezongaka esute po ange soki ayaki soki muntu aye avant peut-être liwana tozala na facilité ya kopesa ye solution. Pourquoi? Parce que na lobi un pasteur akozwa pouvoir epa na nga na kopesa schéma nyonso te akozala limité na spiritualité oyo nga nazali nango natangi mingi mpe nayebi mingi. Muntu oyo azali yango nabi epa nzambe bakendaka na purification. So oza na mabe faut se purifier po nzambe ayoka prière na nga nayebi na mabe na nga nake epa nzambe li prière wana ekokoma te. Yango mona bato ebele bandi kosambe bandi kosenga eloko wana eyaka te arrivaka te. Pourquoi? Po avant eloko wana esalama faut tala nanu nsima na yo oyo osalaki mabe nini oyo osalaki po oyo banda kosala nanu purification. Purification eza na bandenge ebele kosunga bato mpe na baorpheline ezali purification kokabela bato mpe ezali purification kosenga mpe epa tata nzambe ezali purification. Eza na bato mosusu ndoki kuta lie mutu nzambe aza na permission ya kolimisa aza na facilité ya limisa mpe ndoki mpe atiki kisorcellerie. Pourquoi pas yoko toza na ndoki te yo babwakeli yo mais esprit oyo elelaka ndenge esprit mpo nzambe alobi paradis eza epa na ye ye nde akotisa biso paradis na mawa na ye. Mutu oyo soki oluki solution ata okufi. Pourquoi mutu akokufa nzambe pe oloba oniokami na maladi ke epema mais nzambe pe mutu akotisa biso paradis po mutu oyo asengi déjà epa soki ozosenga mpe ezala baarrivaka mutu oyo akufi na bosoloka ya mabe na sorcellerie wana siko porte na paradis akomi pasi na mutu oyo akufi oloki baguérison oloki na mokili ata nzambe asambisi yo nzambe pe akokosa mpe miséricorde ya paradis ezalaka epa na ye po mutu so olobi te nzambe nalukaki bato naluki bamindimi to mpe naluki bato oyo otya barepresente na mokili basalisi nga basungi ngai mais par rapport ya spiritualité yo moko permettre na kufa yango pe moni naki na kei seke nazali déjà na facilité ya koya na liboso na yo etaki nazali mutu ya masumu ke po nzambe yenda ko juger biso na mokili ona ange oyo akoboma biso oyo ba ange de la mort nzambe pa koboma ka bango na mokili oyo okokufa na temps oyo esengela kite okufa ezali na mpe mabete po ezali mokano o nzambe achini. Ezala ba prophète mususu bawumelaki na mokili pe ezala ba prophète mususu pe bawumelaki na mokili te. Ezala ba prophète mususu bazalaki na bonheur na mokili pe ezala ba prophète mususu bayaki na pe na souffrance na mokili mais etaki bazalaki kokwa na nzambe nzambe pe atiaki bango na porte oyo ya paradis po paradis pe mutu na akoti te. Toza na ba ciel mais paradis place ezalaka toyebi te. Toza na mokili pe enfer place ezalaka pe toyebi te. Comment? Parce que na monde totaki tozosala délivrance système mais tozosala invocation ki na monde esprit monde astral. Na monde des esprits monde astral komona pe bazana bandako obiso tozali na pe ya danger. Na ba entreprise pe tozali na yango kuna yango na bango lobela bato enfer o bato balobaka be esprit bazala na enfer non be esprit bazala na enfer te ezali de séparation ya monde e biso tozala na nzoto na makila bango bazali na nzoto na makila te me bazaka na esprit ya pamba po bazaka na âme te yango monaki na monde na bango pe ba vivre basalaka pe ba ambiance o biso pe tosalaka moto asali voyage astral akomona réalité sur la spiritualité pour un maître spirituel faut ça la déplacement spirituel voyage astral ce que ça le voyage astral c'est qui aux allées limité voyage astral les a comment kokende ko luka esprit o bazali na monde invisible moto o pour moi o ba bengi sorcellerie pour moi boke kuta na kanga wana ezali voyage astral te wana ezali déplacement spirituel olongo boke kuta na kana lien na bino bokuta pe na mokonzi na bino bozo représenter bozo sala makambo o bino ndenge sorcellerie tambola o sorcellerie ko la ndenge ni effet ya kolia moto makila e ozolia bato place ndenge mutakola yamba lobaka 12 malin 50 37 malin ezali effet ya kolia moto ndenge nde sorcier akolaka mwana moki azana kata lebuma akozwa sorcellerie te et mwana na yaki abotamaki ndoki te sorcellerie bapesa ngo na facilité eloko kolia yango nde kotsaka moto na kata sorcier po moto soki na bote mte ba ange ba silver tel na grandeur nzambe moto azana kata moki na kata lebumu ya mama ange azo surveiller abotami nde na mokili place nde azwi mopepe yango nde balobaka nde ayekozwa o babenga kindoki po moto e tokufa avant tokufa miso ekangama kati okangami epe tobotama miso ezalaka kokangama ale ketande to pe quelque jour nde nzamba fongolaka miso na biso okoyoka makilele mais teke oza na connaissance te omonaka mwana so abotami alelaka mais miso ne efongolaka te yango fo toyebaka nano grandeur ya nzambe oyo akeli biso po so oyebi grandeur ya nzambe oyo akeli biso omona makambo nyonso to na mokili ezalaka facilité connaissance ezali ya makasi connaissance ezali ya makasi po ngai so nabi nakoma na niveau nasala l'église c'est qui na kozwa bendimi ebele connaissance pisom na lobaka pisom oyo bakomi yango mais soki totali na kati ya pisom
eza ba histoire ebele o ba prophète basala ki bakomaki yango oye bango fo okenya na voyage astral yango totala ba musicien ebele bazali pe na ba pouvoir bazo sala ebele on ba musicien ebele oyo na minute bazo pela est-ce que qui existe dans la musique wana et qui existe pourquoi que musicien ngalia monde neto ke balingi balianga yi banga sala nga boye neto ki na audio ndenge gigola lobi balingi balianga yi te qui existe c'est qui existe c'est l'esprit bazala raté. Pourquoi Satan a rendu ko tenter biso batamokili pour esprit aya ko tenter faut batinda pour esprit so batinde te azana lien te peut azana rencontre te okuta na Lucifer nda meka kabiso pour Lucifer meka kabiso koma okufanda bo na sala likam oyebi ke likam zo sala ezama be mais osali yango kaka wana Lucifer nda meki ezali bien démon te démon pour meka o seke faut batinda pour démon batinda ke pour esprit afandi na ye pour tinde faut benga ezala communication on a chaque démon azana kombo azana famille pour ndenge to localiser kabo pour ça esprit mosusu to benga na vie ke na ba pe na jia na vie na pe na otia ko benga ngote pour ce total pe mutu oyo to lo baka balbe route aza 23e esprit ya Salomon o benga ka balbe route alobaki akozwa lipapa na biso comme ça bato lo ka balbe route ba lo ka kaka na ba ndenge lo ka pe na ba bien matériel na bozui succès peut appeler ça rango il appelle ça succès peut appeler ça recherche mais la recherche n'y a pas mokili auto zaïla ngo nzamba tchango na ange mamo kala siko grandeur nzamba tche recherche na biso na ba ange te pa ange bazana lola mamo azana mokili o ya biso mabeli mais nzamba pese recherche na biso na démon mamo inda za na recherche eza ba chrétien ba musulman toutes les religions pour les démons te pe ba esprit bazana religion te l'esprit n'est pas de religion pour l'esprit va reconnaître à Nzambe ayagi pe na religion te l'esprit peut baser dans la religion mais l'esprit va reconnaître à Nzambe religion est créée par Lucifer so tali souvent toutes les religions o ya makasi ya basanso soki tokuta Lucifer azali ko kabona par rapport ya bakombo Satan c'est totalement au Lucifer mais azali ko kabona comment parce que chaque baso benga na chaque langue place pe Satan pe azali ko kabona place pe bakombo na yepe mais chaque kombo obandi ko benga la Lucifer pe azali na befe na yango pour Lucifer soko benga na kombo moko boye o ya enfer Lucifer o benga na komba Satan ozo benga na kombo o ayaka na paraître na mokili e bolo baka Satan ya o boni ata Satan est-ce que l'église batu wani ata Satan quand o babandi wani ata Satan batu bazo kufa mais Satan pe na église azo bimara rati ya ona le bebe mokili oyo Satan ndi ayaki ne pona biso nzamba achi anyoko na biso mais ba démon te. Pourquoi tu inviter à Satan d'aimer? Tu inviter à Satan pour inviter que ça la mabe mingi. Pour ce qu'on inviter que ça la mabe mingi, parce que nous inviter les Satan. Ba démon, mutu ba inviter ba démon comme pour force à la force. Nga oza na ba démon na za collaboration ba démon na sona nyina meka. Est na kobenga Satan. Na na pouvoir recommander Satan te yango na ba matinda ba démon o bazala na bango en collaboration. Mais mutu oyo akotinda Lucifer. Lucifer kotinda te Lucifer azali na kati ya enfer azali na kati ya trône na Lucifer batinda ka répéter pour na Lucifer pour na mokili na biso apparaître ka yango na ba tu babota marabiloni moko différent babota marakoma pour Lucifer atambola na journée ya mardi na journée ya samedi. Pour so tali des jours les jours au mabe mingi sala maka pe ba accident pe ratarati pourquoi pour na monde des esprits Lucifer va apparaître ka bimaka na nzoto na biso batu après ayeko sala ambiance. Tala ambiance oyo islam samedi tala ambiance oyo ozomona na mardi mona mabe mingi islam mardi ezali symbole otolobaka et représentera elamba ya rouge te pe symbole ya rouge samedi ne représentera noir so samedi so ezalaka dangereux pourquoi pour samedi ezali journée fait ce quoi yaka siko na elembo ya ko sacrifier bato pe ya kolia bato na ndenge ya mona bato pe presque mingi ya senso kite samedi ezalaka journée pe basala fête. Très bien. Cédric, pardon. C'est ma micro. Siko ngani ka pesa message envoyer Sadaga à côté de la question parce que na kati ya émission o ya ndeko affaire comprendre tozio na question parce que na kati matière tellement belé mais ma ngana mo ndeko maman lo belé grand fort na mo ndeko pasta monja ndeko na kati émission na tout monde ngi ndeko na biso ya Orly Gola alobi alongwe na famille aboyi azala prochain sur la liste aboyi pe azala moto ba rolia mukolo roya malongwe na famille yo tant que maître spirituel Orolo ba nengeni na ces propos ya wana bina longwe na nga famille na boyi pour t'éviter la liste ozoya et kozana les polices za moulayi selon les échos yo siko tant que mfumu nous rappelle noko ya famille dans la spiritualité mutako longa na physique et même spirituellement so bazo loko na spirituellement pour toza na communication ya makila ndeko nao okowanga ne teke aza makila nao azaka makila nayo okolonga na physique et mabo omoni ki na longo est-ce que spirituellement olongwe
point d'interrogation. Yango spiritualité le carafo aux alande likolo ya mai oyo nzambe alingaka. Po nzambe alingaka bato badoraka chaque fois. Faut que ça y kokumisa ka mingi. Pour miséricorde na équité la yo. Olongo na physique mabo, spirituellement olongo été. Ozape fort na spiritualité té. Olongo na spiritualité que on a longo na ndenga spiritualité na physique et mato solo la. Po nzambe lobi ennemi na yo solo la na ye ko ennemi na otesko. Yo ezube ennemi na yo oyini bango. Siko pourquoi pas siko ba sengi na permission. Yango mon spiritualité zali il faut qu'on soko kolinde ozwa maenyo surtout mais naka ya bande ko na biso ya ndeko na biso gigolande Aïdor Alobi awa lui il a peut-être un souci ya rozala sacrifier ya rozala prochain sur la liste et surtout ne batu ba oloba ke Ferré allié artiste nae petit frère nae en tant que maître spirituel to ibi ke ba musicien ba bato bakisi Tebi ke ba misien ba bato ba mambo belé oso confirmer bisonga mais lelo nakawana okoloba nini bato ba otala yo omeka ko démontrer biso spirituellement parce que tu yambi homme spirituel nakawana basala ranini verification spirituelle comment basala verification spirituelle pour la spiritualité ba jijara muntu o te ke ona no sali verification te ngala kozala muntu ba kiste pe na kozala ndoki na muntu musosa ko kufa na maladi moko bote pa kokufa eteke tozala na bakobulenga na liaki yo ce conscience nangezo sala ki na liaki yo te c'est que na moko kana yebi yango na spiritualité basala ka verification spirituelle de l'accès au programme ndenge muntu o atamboli na vie poso kokufa basala verification spirituelle cause liwa okoyeba yango na muntu so akufa boka tsama makasu ba chef kusema ba yaka balobaka makambo et mutu asalaki mabebo akomona bolamu te pa koluka lande oyo kaka te ba cérémonie to to sala kawana ezali déjà cérémonie ezali coutume soki okufaki mutu aliaki oseke mutu ngope sika za protéger te omoni ye pa koku et amona mutu awumeli te pa lande ezala kandingo na ndinga spirituel po to ko juger faire te comment parce que to yebi yete ye allié to allié te ba juger ka babi ozo juger mutu faut ça en épreuve parce que yo juger mutu otozo lo ba ezali réalité otozo lo po to ça mais la spiritualité te to lobeli makamona te faut ça la verification spirituelle ba sala yango comment verification spirituelle le membre ya famille oya koya ba sala consultation spirituelle otozali ba mfumo tozo consulter o ezali spiritualité physique et maté tozo sala makambo ezali spiritualité te ba lena ndenga spiritualité c'est que membre ya famille na bango ne fois bima po ezala lien ça les verification po besoin correct ya ndenge o ezali na ndenga spiritualité ko osenga na gigola nini Orligola, il y a un fou azalaka permis na makambo surtout c'est mutu azana poste nanga ai akoyati je sali verification spirituelle ko l'accès eto zimai mai mutu azia localiser au salem focus ko l'accès ndenge mutu balieti mais spiritualité ezali ne pona maîtrise mutu oyo bakola l'accès makambo faut zala na maîtrise na yango OK spiritualité ezalaka caché ebala yusoma kamse faut zala na maîtrise pe biso to lobaka zimbanga nza ezali so za pona poso bazongisa bakake ezali babiloko ezali pe to tindaka biso tindaka ezala kake ya moyi na kotindelo kake ya moyi ya kake pe ya bambula ezali so teli souvent bato bakufa mimi na kake ya mbula pourquoi po moto abatami azana permis c'était na rapidité j'étais reçoana nzambe au moins que bato mbula so bete na lokwa na lala na lokwa na fina tema téléphone ya mona bato baliaka bango na distraction baliaka bino facilité mutu moko moni babete kaki akufi mutu azana kati église soko sana kondima kaki wane osala nini kozote mais soko sana kondima te kaki pe bongo na kati église ya mona ka mutu soko moni mbula biso to sa mbula zo beta mito sala ka soko invocation to bandi ko kumisa na biso ka nzambe na kumisa na ngabe esprit musuti na bandi ba kanti na bandi be esprit makam oto sama no kumisa ka nzambe po nzambe linga ka mutu cha na grandeur na ye so chi nzambe na grandeur na yango mona sikoki okemba na moko liboso nzambe na grandeur n'est pas limité. Très bien. Toi cité na biso tomoni ozana ba présentation ya ba photo tomoni otepe cantine ya mai to ebité soki olingo de montrer biso nini. Biso na koti totambola na bankulu. Yana lobi metfa totambola na bankulu nde ba localiser makambo nyonso to obiso tozali na yango. Na kinkulu na biso yana bengi to benga ba roi o ezali roi nzinga kuvu roi ya mikongo totanga ya le bakuba ngakuna utotanga yesu mikolo le bakuba roi nzinga kuvu o moni na ancestalité na yependa eba so image na yo bachi toza batu image ine etika laka papa wemba so totali ninga kufa me ba image na ezali
Ce qui papa Wemba ou Melina Kata Tombo na ça sali 365 jours 366 jours mon père a la facilité ko benga ye ou père za membre ya famille na pe abana ko ya pour ça la mutu makamba. Ko Rwandinga kuvo azala existence na ezala avant Jésus-Christ. Rwandinga kuvo royaume Congo. Avant Jésus-Christ était après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, au tolo le roi au bafandera na ministère au biso tozali na ya kutimi Jésus tokotanga kombo ya Jésus-Christ de Nazareth c'était pour Jésus-Christ de Nazareth azali force bandeko banisa biso na monde des ténèbres muntu oyo azali recommandé na Jésus-Christ pour biso Jésus mon Jésus Jésus akakufa ke ministère na yenyo surtout asilisa ki yango te po boye barake ndenge balobaka na Bible Jésus akoya kosilisa mission na ye akosilisa c'est ça boye barango ke Jésus akoya tanga munga moko mfumu mutu makamo eza na monde des esprits monde Lucifer la Bible Jésus akoya so yo mutu moko boye le Jésus il y a une connaissance spiritualité. Très bien. Rwandinga ko royaume Congo azali roi asali la rabiso maïne surtout la localisation ya makambo o ezali na ndenga spiritualité. Pour nga na ba puissance za biloko belé na sena ba chrétien ba yaka pe ba zora ba connaissance pe na pesa ba bango pe pour mutu mususu ko banga kuti ngo banga manga mususu mais na travers la Bible pe na zo tangisa ba puissance zo sala ba mungu na zo sala bozo mona ba miracle et o mate ba garder ba chrétien d'affection na Bible ezali. Moi ki ba prophète par exemple, le prophète nous a dit par exemple, le prophète tout bolingo qui m'a dit bon basenga na nzambe bolingo zo basenga pe basi mususu ba ya malamu na ndenge na spiritualité pe tozali na ndenge tozongisa na coutume pe na ndenge ya Bible ezali roi nzinga kufa za makambo nyonso makambo oyo asalaka ni azali roi oyo asalaka makambo oyo ya ba moto et ba retour d'affection mo motema moto ete ozana poso mata grade et promotion musala roi nzinga kufa azalaka na permission ko fungola pe ba porte ya ndenge ya coutume. So awa tozalaka na 4 rois et ba yoka ba pharaon tout ba roi ya Kinshasa ba Congo Brazza ya Congo Kinshasa pe soko tali yango abotela nyonso tout po TV ezali ngonga po tozotela ngonga omoni ba roi nyonso tout to bomona so ndinga kufa kozonga tous les 4 rois oyo ba pharaon ezali ba coutume ne bozo moni nini pharaon Kenatu pharaon kuvu Rwantinu Tino wena tutanga na classe ya roi makoko na roi makoko aux allez pour pouvoir c'est pourquoi pour localisation tout il faut localiser tous les cours pour monter à malamoko reconnu na tout et on a na classe ay professeur après ça ko atela kabana nyo surtout ba yeto ba kokite na ndenge spiritualité bezala ba roi on ba représenter ni makambo nyo surtout obizo tosala na ndenge spiritualité comment na localiser bango nyo surtout to bandi ko tela bekolo roi oyo kozala na permission ya musala no yende ko ya savanga na kosala musala ne akoti mama na communication. OK. Ne tutudiatia azali roi to pe azali nkulu oyo biso to benga ya kana moto ya makambo ebele bato baluka ba promesse ba succès ba ebele ya sala na ndenge spiritualité oyo ba ancêtre basenga makila po les morts ne sont pas morts na mort na coutume alobaka les morts ne sont pas morts na kati ya monde d'invisibilité monde ténèbres to banoko lobaka abraham pour ta Bible no intelligence après la mort c'est l'enfer. Je sais que les morts ne sont pas morts. Pourquoi pour na kati ya monde oyo invisibilité na monde des ténèbres soko kufu bato bakendaka mingi mais oyeba okenda moto. Très bien. Mais na coutume to kenda na tsama makaso ba bitabo zo localiser kaka makamne surtout etali na ndenge spiritualité. Nembaka na nzungu oyo azali roi to pe azali nkulu to pe nkulu oyo asalaka makambo ebele na ndenge spiritualité na biso bato te bazobenga oyo ezali ba ministère ya ni ba est ezali ba ministère oyo towuti na Congo central kuna nde makambo nyonso te yeko to bato ebele bayebe déjà ba rôle bato tu batali to pe ba consulter misala oyo asali ba yebi makambo asali ba retour d'affaires yebi makambo oyo apesi bango na ba promotion ba malade ba guérison bato tu oyo ba contacter ba yebi nembaka na nzoni makambo ni oyo asali. Si vous avez un Zaïre et vous avez un Mobutu, pourquoi? Si vous avez tout souvent, Mobutu est le président, il a un pouvoir ancestral, il a un pouvoir qui est si vous avez un pouvoir ancestral, pourquoi? Pour que vous ayez un campagne afin de faire un Mobutu marchand. Et vous avez un marchand, vous avez un président, vous avez différent. Moi, un marchand, moi, un président, ils ont un titre, ils ont différent dans la spiritualité. Si vous avez un chapeau, Mobutu est là. So teli na chapeau na on comprend ce que spiritualité o nini biso tuzolo po Mobutu na Zaïre ezali esprit to be ezali démon ya 1000 personnes na terre Mobutu so teli ba accident to ba tebele ba kufa ke pourquoi na kokota na ya Zaïre esprit ba ndoko ya 1000 personnes pour na sacrifice. Mobutu azali chef côté pe azali nkulu o na niveau ya Congo soki obengiye etaki azalaki grand président azalaki marshal so bengi na niveau ya ministère ya Congo mona bato ba kozongereza na ndenge o etali ya ndenge spiritualité. Très bien. Na kati ba spiritualité na biso tozali na ba maïnyo ya makambo ebele. O so otali na kati ezali mai. Yango awa
oyo ezali tozotya mai bozomona makambo oyo kinkulu esalamaka yango tozotya mai pouvoir nyonso te esalamaka tosengaka na bankulu bankulu nanga nasengaka nabengaka Tsaku Panju Nzinga Tsaku Panju Nzinga Tsaku Panju Nzinga Tsaku Panju Nzinga azali ancêtre oyo makasi asalaka makambo oyo na mboka ya na biso tozali te na mboka ya mopaya Tsaku Panju Nzinga 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 tozobenga sikoyo baancetre oyo ya kosala misala yango tolobaka toza na baesprit ya mai toza na baesprit ya mopepe ya moto na ya mabele mai yango ezokoya bozomona mai ezosala ezokoya
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.